Bonjour mes chers amis et bienvenue encore sur la RDC Simple Tech, RDC Technologie Asika. Awa tolobela makambo ya technologie et technologie yango eza informatique. Makambo yango tozolobela yango na lingala po ekomela vraiment chaque motu, surtout la jeunesse congolaise. La fois passée tolobelaki makambo oyo etali web na internet. Tomonaki ke makambo yango eza très important, eza très important. Soki otalaki video wana te, sala mwa pas arrière tala yango eza important. Sikoyo, lelo tozongela tolobela na makambo oyo etali comment fonctionne une application web full stack. Ou application web eza français, full stack eza anglais. Tolobaki mpe lisusu makambo mosusu eza important oyeba yango na anglais parce que babiloko mingi na informatique eza na anglais. Donc eza na ntina te koexplike yo babiloko mosusu baterme mosusu na français parce que kosalisa vraiment te soki oyebi yango na anglais ça va mais oza te obligé oloba yango correctement non loba kaka ndenge okoloba wana mais essentiel yeba yango na anglais ndenge basignification na yango sikoyo ntango tozolobela full stack app ou bien application full stack, c'est-à-dire que tozolobela côté ya base ya client na côté ya serveur ou bien en anglais tobengi yango back end. Sikoyo lelo nalingi na expliquer yo comment oyo mibale ezosala, comment donc full stack application ezosala. Soko yebi yango ekosalisa yo mingi. Sikoyo wana ko décider okota osala peut-être ozala développeur ya front end, c'est-à-dire que côté client ou bien back end wana ekozala sikoyo côté ya serveur. Tokomona mpe lisusu balangage nini okoki koyekola mpo ozala full stack. Tokomona balangage ebele, tokomona mpe lisusu babiloko mosusu baavantage nango soki peut-être basalaire nango bamisala soki oza full stack koma baavantage mosala okozwa bamakambo moko ya bongo. Komona ngai Shabani Muswamba soki oza moto ya sika ke nano oza abonné te, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez la vidéo avec les autres pour y comme la batte belé. Toko tena na mozindo, tomona ba détail nango. Merci. Alors, pour comprendre comment fonctionne une application web full stack, c'est-à-dire côté client, na côté ya serveur. Bon, to kende na na moins détail moko et à terre, to comprendre. Les clients front-end, la vitrine. Dans cette section, nous explorons comment les clients ou front-end constituent la vitrine d'une application web. Cette partie visible est essentielle pour attirer et engager les utilisateurs grâce à une interface utilisateur attrayante. Eloko tolingi toloba awa zuwa côté client kaka na ndenge moko lokola ya restaurant soit ya boutique soit ya magasin eza ndenge moko moni ntango ozokota ata na magasin que ce soit ata na restaurant ntango okoti wana mpo olia omoni batie mesa mwa mesa eza wana bamwa sani bamwa nayebi te bamwa fourchette banini eza wana donc wana nde kote ezo représenter client ezo attirer client bamwa eloko moko ya bien batie bamwa nini fololo babiloko moko ya bongo donc ezo attirer client wana nde kote ya client. Siko toza pe na côté ya oyo tobengi back end, c'est-à-dire que soki eza par exemple na restaurant tozwa kaka exemple wana soki eza na restaurant okomona siko côté ya client place otango okoti mais toza pe na côté ya cuisine wana yo okokota te baclient bakotaka te donc baclient bazosokelaka côté ya client bovandi kuna na salon bozolia bosali commande na bino. Sikoyo soki tozwi wana tozwa nanu mwa exemple awa oyo eza epia tolobela sikoyo na contexte ya full stack application, c'est-à-dire que tokozala na côté ya client yo okoti na restaurant vandi kote oyo ba client
hein, bavandi besoin na mesa siko besoin na API siko yende oyo servant, hein, servant ou bien servante yende siko muntu oyo akobanda kozwa bacommande na bino aye na mesa na bino place bavandi bopesi ye bacommande awa bon tolingi tolia soso tolia boye tolia mafufu bon bozwi bacommande na bino ye siko azwi bacommande na bino akei nango epai ya chef kuna na cuisine omoni na cuisine siko nde serveur sikoyo API tumonaki yango na video passé que API etelemeli application programming interface ou bien application programmation d'interface esala yango wana donc eza kaka ya koya epai ya client kozwa bacommande kozongisa yango epai ya serveur kopesa serveur ya traité bacommande wana azongisi apesi mpe API badonné azongisi yango epai ya client donc awa soki omoni diagramme awa toza na des données base ya données traiter les données babiloko moko ya bongo donc exemple wana eza facile terre à terre ya kocomprendre yango tokokota mpe lisusu na kati ya baexplication tokomona mpe bamwa web exemple palpable tolobela na makambo oyo etali sikoyo kote ya serveur sikoyo serveur ye musala na ye okomona makambo na ye te musala na ye eza caché eza nsima kaka lokola na cuisine donc na makambo ya cuisine ezalaka kuna donc moto azocontrole yango kaka chef donc le serveur traite les demandes du client et gère la logique de l'application agissent comme le chef d'orchestre de toutes les opérations. Il communique avec la base de données pour récupérer et stocker des informations essentielles, garantissant ainsi un flux de données continu. Donc, musala ya serveur ya mwana aza lokola cerveau lokola te mais aza cerveau donc bopesi ye badonné ye atraité badonné na yo soki eza badonné ya kostoke astoke yango na kati ya base de données soki mpe osengi ye badonné atali barequest na yo bademande na yo soki eza bien bon ayebisi mpe base de données apesa ya badonné wana azwi badonné wana atindeli yo donc ye aza cerveau. Tokomona pe lisusu base de données eza pe très important surtout na full stack soki olingi ozala full stack developer c'est-à-dire il faut yeba pe base de données tokomona balangage nini okoki oyo kosalela mpona base de données mais base de données comprendre yango eza lokola mwa stock la base de données est essentielle pour stocker et organiser les informations de l'application comme une garde-manger qui conserve les ingrédients. Donc, base de données, tous exemple, moi, na cuisine. Tango na restaurant, baza côté à client, baza na cuisine. Mais ce qu'on a cuisine, on a baza na ba stock na bango ba carte to benyango ni garde-manger, ba stock kuna. Place bazotia babiloko ba ingrédients banini bazotia bafufu donc wana nde sikoyo base de données soki toloba lokola chef ya cuisine alingi balamba na bite balamba soso banini bon botala na nini na soko wana boya na soso baye na soso botala wana boya na tomate baye boye botala boya na ba oignon donc musala ya base de données na serveur yango wana baza communiquer kaka ensemble donc le client y a même pas ce qui se passe dans la base de données na kati ya serveur vous comprendre eloko mosusu mpe tokoki kolobela awa eza cycle complet ya application web nalingi kaka napesa yo kaka mwa exemple ya moke oyo eza exemple mais tokokota mpe na kati ya bakati ya tomona mpe na kati ya base de données tomona na kati ya serveur ce qui se passe na serveur et puis na web. Étape 1, étape 1 bien pendant action, on a évité bien étape 1 bien étape 1. Bon, pendant action, l'utilisateur effectue une action comme remplir un formulaire ou cliquer sur un bouton. Tout le balogo la tango ki na Facebook, na Facebook bien na Instagram, au lingo créer compte na yo.
ntango ozotia badonne otindi badonne na yo kote ya serveur siko API tolobaki ke API mosala na ye eza lokola servant na kati ya restaurant. Siko API ya kozwa badonne na yo wana étape 2 azwi badonne na yo wana atindi yango kote ya serveur. Siko serveur azwi yango ntango azwi yango atraite atali balogique wana selon programmation ya badeveloppeur ndenge balingi basalela yango batali balogique ya donné na yo soki eza bien bon batindi yango sikoyo na stock na base de données sikoyo azwi yango atie yango na kati wana epuis akozongisela mpe réponse serveur akozongisela mpe réponse apesi API ya réponse API azongiseli yo kolakisa yo bon oyebi nde nini basituation wana ezalaki bien tostoki yango eza deja na kati ya base de données prochainement soki oye olingi sign in nayebi te sign in tozobenga yango ndeni na français olingi okota na kati ya compte na yo tia kaka bapassword na yo bamot de passe na yo na baemail na yo makambo to ekokende normalement awa sikoyo eza exemple wana ke okomi wana olingi login effectuer une login bien un login otie crédentiel na yo sikoyo tozola nano exemple awa awa eza kote ya client ntango ozwi badonne na yo opesi yango API azwi yango atindi yango epai ya serveur atali na badonne azostoke soki ezo correspondre na badonne oyo opesi soki eza bien bon ayebisi serveur bon baapplication babiloko wana eza bien crédentiel wana eza bien bon zongisela mutu wana ke ça va donc c'est comme ça makambo yango ezotambola sikoyo nalingi nanu napesa yo mwa exemple tomona nanu awa eza kocomprendre kaka terre à terre avant ke tokota nanu na bamwa détail misusu tozwa nanu awa na kati ya restaurant omoni awa eza cuisine toloba awa eza cuisine epuis koto oyo nde baclient awa nde restaurant awa nde client mais soki otali na katikati awa sikoyo toza sikoyo na API oyo eza API sikoyo oyo eza client ou bien front end epuis na nsima wana nde sikoyo chef na cuisine na ye sikoyo bozo interacter communiquer entre bino deux à l'aide ya API ya ye epai ya client azwi bacommande azongisi yango epai ya chef atraite bacommande azongiseli API donc eza exemple moko oyo donc schéma global esalisi biso to comprendre soki ocomprendre mpe lisusu te awa toza mpe na mwa explication oyo ezo illustre mwa explication kaka ndenge topesi yo wana donc client ozwi osali bacommande na yo oke epai ya osali bacommande na yo epesi API amemi yango epai ya serveur atraite yango azongiseli yo réponse eloko mpe mosusu tolingi tolobela awa eza ke oyo nyonso tosali awa eza démonstration wana soki ocomprendre yango donc ekosalisa yo d'abord okota vraiment na mozindo ya full stack koma ntango tozolobela full stack ecomplike yo te ezala kaka mwa simple bongo full stack c'est-à-dire que tozwi kote ya client tozwi kote ya web totie yango ensemble nde tolobeli sikoyo oyo tobengi full stack developer ou bien full stack app tokota nanu na mwa mozindo tomona nanu badetail moko na moko ya biloko oyo tolobeli wana awa mpe lisusu ezaka mwa exemple awa eza client back end epuis base de données tokota nanu na mozindo. Alors mes chers amis mpona kokwata vraiment na mozindo makasi mpona komona vraiment baexemple palpable ya oyo makambo tolobeli ya full stack na mokuse full stack exemple ya full stack mobimba eza lokola oyo lokola Instagram lokola Facebook lokola YouTube wana
ou bien lokola pe application oyo lisusu. Donc oyo nde exemple ya mobimba, c'est-à-dire que soki omoni application oyo lokola Instagram, tozwa nano Instagram, omoni toza na interface bien côté client, awa nde côté client. Donc awa okoya boye opesi badonné na yo, opesi bakombo, opesi banini ba mot de passe na yo, sikoyo babiloko wana otindi yango na serveur, sikoyo okotinda yango à l'aide ya nakanisi oyebi déjà exemple à l'aide ya API na eloko tobengi servant, na exemple ya restaurant. Donc API aza lokola servant, opesi ye badonné bacommande na yo atindi yango na back end ou bien côté ya serveur. Sikoyo biso tokomona côté ya serveur wana te. Donc eza ndenge moko na Facebook awa tokotinda bacommande, totindi bacommande pour se connecter, babiloko moko ya bongo na ndenge bazozongisela biso badonné, biso sikoyo tokomona kaka badonné bazongiseli biso wana. Sikoyo na client na ndenge bazopeya bazolakisa biso bacontenu ya client, babiloko moko ya bongo. Mais eloko ya motuya awa ya koyeba eza ke yo okomona te, yo en tant que client okomona te makambo ezolekana kuna na serveur. Mais nalingi nalakisa yo awa eloko ya motuya oyeba nano ce qui se passe na serveur. Ekozala mwa pasi ezo compliqué mpona yo, mais comprendre yango kaka pour le moment. Awa eza côté ya serveur, tozwi sikoyo cerveau mobimba ya application. Exemple awa nazopesa yo eza ya application oyo pe okose connecter. Napesa yo exemple ya kose connecta, okokende boye créer un account, okosala boye shabani atmi.com, opesa mot de passe. Bon, naza na compte te, nako créer un compte, se connecter ou bien créer un compte. Bon, nako kende boye créer un compte, registre, nako pesa boye shabani nabi shabani.com, napesi mwa mot de passe, napesa ata 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oyo eza mot de passe ya bien te, il faut pesa mot de passe ya makasi, oyo eza très facile à craquer. Soki siko na créer account, omoni siko awa eza account eza côté client, omoni ngai bazolakisa nga te ce qui se passe makambo na nsima kuna. Donc napesi kaka na créer account, tango créer account oketi soki account na yo makambo esali bien, okoti directement na tableau de bord. Mais na nsima kuna eza makambo ebele, opesi API bacommande akei ya créer account, siko azongiseli nga kaka awa. Donc ngai en tant que client nakomona te ce qui se passe. Sikoyo soki tokei sikoyo côté ya serveur, en tant que développeur ya côté serveur, parce que awa eza full stack application, c'est-à-dire que toza na côté client na côté serveur. Sikoyo soki tozongi côté ya serveur, application wana côté nango eza awa. Soki nalakisi yo ce qui se passe, awa eza bafile, eza bafile folders bien directoire eza dossier bafile. Donc eza mémoire ya application mobimba eza awa. D'abord awa file na kati ya file oyo nde place tozosala baopération wana, tozosala baopération wana ya kocréer account. Tango bapesi biso bainformation ya kocréer account tozotraite yango awa. Mais nalingi nalakisa yo sikoyo place API, awa babengi root. Soki nafongoli awa na ke place babengi API, soko fongoli yango boye awa na kati awa, omoni awa nde place bazo traiter ba API. Mais na file oyo tofongola file oyo awa siko nde place connexion ezosalema entre utilisateur client na serveur ezosalema awa.
moni lokola toza na ba login, toza na ba registre, ba biloko tout ezowuta awa. ezowuta na kati ya fili oyo. Donc awa nde API, peut-être eza mwa un peu compliqué. Bon, tokomona ba biloko oyo tu okoyeba yango na ba video oyo ekoya, mais pour le moment nano eza kaka kolakisa yo ce qui se passe na kati ya serveur. Awa eza serveur, awa eza API oyo tobengi yango ba route, c'est-à-dire que ba endpoint na anglais eza endpoint, c'est-à-dire que ba route na yo ya se connecter banzela différents nzela oyo commande API na yo akotambola po akoma na serveur ba biloko ma ya bongo. Sikoyo soko moni awa ba makambo lokola exemple awa tozozela ba biloko lokola name, c'est-à-dire nom, ba email, ba password bien mot de passe, ba biloko moko ya bongo eza awa. Sikoyo soki tozwi parti oyo na l'action na parti pe lisusu ya parti client, soki tozongi tofongoli awa na dossier oyo awa eza na langage mosusu eza vraiment important te mpona kosengiete awa. Zalaka mwa calme, tambola kaka na ngai, talatala kaka, donc epesa mwa notion moke kaka. Awa sikoyo na dossier awa toza na makambo ya côté client, na côté client. Donc tosangisi awa application tosangisi déjà côté client na côté serveur tosi yango ndenge moko. Sikoyo tango application ezosala client ye akomona te makambo ezosalema. D'abord nakende na yo na ba base de données, omona ba base de données eza awa na kofongola pe yango awa, soki na relancer yango omona ba base de données eza awa, kombo na créer wana, moi na créer kombo ya Shabani, et puis na pesi email ezalaki wana, et puis ba information mosusu eza déjà awa. Donc oyo ba biloko tu oyo okoya ko comprendre yango avec le temps. Ata koto oyo utilisateur client akomona yango te, akoyeba même pas ce qui se passe ici. Donc ye na makambo oyo ezosalema awa ye akoyeba te, utilisateur akoyeba te. Donc awa na Facebook eza totalement ndenge moko, Facebook, ba Instagram, ba YouTube eza kaka ndenge moko. C'est ce qui se passe. Donc ensemble ya Facebook côté client na côté serveur yango nde tobengi tobengi full stack. Sikoyo tokende nanu tomona ba langage nini ekoki kosalisa yo okoma pe na niveau wana ya koyeba makambo, koyeba kokoma ou bien ko créer ba application, ou bien kosala na application, ou bien kozwa musala en tant que développeur ya front end na back end. Total nan ba langage nini. Alors mes chers amis, pour kokoma ou bien kozala full stack developer, c'est-à-dire que développeur ya full stack, ya application full stack, ezana ba mwa biloko moko boye, ba fondamental moko boye, il faut ozala ngo ba base moko boye, c'est-à-dire il faut oyeba nanu front end, oyebi nanu front end, to bandaki déjà front end awa soko tali déjà na chaîne na biso toza déjà ba mwa vidéo moko boye to créaki pona ba mwa HTML, ba mwa CSS na JavaScript ou bien JavaScript. Soko tali awa tola nan ba logique toza nango ba roadmap développeur full stack. Donc étape ya liboso oyo il fallait ko banda nango to sito bandi nango déjà na chaîne eza HTML ou bien HTML, eza na CSS3, bien CSS, et puis toza na JavaScript. Soko osilisi oyo okozala déjà na mwa idée, désolé, vous avez déjà moi idée à ce qui se passe surtout dans makambo lokola comment développer ba front-end, comment créer ba application, comment ba biloko moko ya bongo, comment ko sala ba dessin, ba design, oui, et belé surtout il y a côté client, comment traiter les informations, comment créer ba formulaire, ba biloko tout ya bongo. Et logo ya liboso eloko ya mibale okokende pe, il faut okende pe na front end moderne,
C'est-à-dire que soko osilisi kocreye koyeba kosalela javascript na ba html awa, okoma sikoyo na niveau oyo ya kosalela sikoyo ba framework framework, c'est-à-dire que ba librairie moko boye kosalisa yo ke obanda kocreye mbangu parce que utiliser seulement javascript avec html ça peut vous prendre beaucoup de temps et puis makambo na ye kozala vraiment mwa organisé te po ekoma organise ezala organise okokota mpe lisusu il faut koyekola mpe lisusu ba front end moderne koyekola mpe ba framework ekoyebi ekosalisa yo obanda koyeba ndeni ya kotanga ekozala lokola bakokota na babiloko lokola ba javascript framework lokola ba react ba vjs ba angular okokota lisusu ba etape mosusu ya kosalela lokola ba redux binia ba vieux babiloko moko ya bongo vx vx eza framework mpe esaleli awa donc okomona eza babiloko moko boye banda kosalisa yo mingimingi kozongela lisusu ba framework kozongela lisusu bamakambo ya framework tolobela yango wana oyo mibale eza soki olingi ozala osilisa framework ba front end okoma lokola développeur ya front end ou bien ya côté client soki ozwi mwa expérience oyo oyebi déjà makambo oyo donc okozala pe na mwa côté mosusu ya kokota back end c'est-à-dire côté ya serveur eza na balangage mosusu javascript yango wana eza important soki oyebi javascript donc okoyeba pe makambo ya node.js express nest.js babiloko to ekosalisa yo directement oyeba ndenge nini ya kocreye directement back end sikoyo back end toza na balangage ebele soki omoni front end toza kaka na langage moko javascript toza na html na javascript oyo eza base ya ba front end ba côté client eza très important mais sikoyo côté ya back end omoni ke javascript soki oyebi yango ekosalisa yo mingi okotingama kaka na javascript wana mpona kosalela déjà back end ou bien okokende mpe na python tokotanga mpe python awa toza na python toza na php oyo python tobengi yango python okomona mpe eza na framework mosusu tobengi yango ba Django ba Flask ba fast api babiloko to oyo tokomona yango epuis toza mpe na php oyo mpe eza important php okomona mpe ba framework mosusu lokola ba Laravel ba Symfony tokomona mpe ba langage mosusu lokola ba java ou bien java oyo ezalaki php ou bien php na anglais ou bien java ou bien java oyo mpe siku tokomona spring boot ba jakarta babiloko moko ya bongo tokomona mpe toza mpe na ba ch ou bien ch sikoyo na anglais benga yango ch na français tobenga yango nini ou bien ch lokola bongo sikoyo ba framework mpe lisusu wana okomona lokola ba sp.net babiloko oyo ya ch ba ruby ba go ba rust ba c and c++ c et puis c++ oyo eza babiloko soki oyebi déjà balangage oyo okosalisa yo déjà oyeba déjà kocreye ba framework kocreye déjà ba back end na front end c'est-à-dire que soki oyebi balangage oyo kobanda awa ti kokoma likolo awa okozala déjà mesure ya kozala ingénieur ya full stack application full stack donc okocreye déjà baapplication mobile okocreye déjà baapplication n'importe quelle application okocreye ata bafacebook bayoutube eloko mosusu eza ke base de données eza important donc il faut oyeba soki oyebi balangage oyo esengeli mpe oyeba babase de données babase de données toza na balangage mibale toza na sql na non sql so mpona sql toza na mysql toza na postgred
PostgreSQL toza na MariaDB so oyo eza ndenge badili tabeza ntango tozolobela yango eza lokola oyo balangage oyo okomi na awa eza yango tozolobela awa. Donc base de données eza important oyo makambo tu oyo tozoloba awa soki yo nano oza abonné te abonnez-vous parce que oyo tu oyo tokomona yango en détail awa. Donc tokobanda koyekola yango moko na moko soki olingi to créer vidéo na n'importe quel langage oyebisi biso directement to créer vidéo wana soki oyoki eloko te otindeli biso message ata email directement toyebi ndenge nini ya kopesa yango makambo tu eza ofele okofuta eloko te makambo tu eza ofele mpona bolingo ya mboka na bolingo ya bandeko. Siko ntango osilisi déjà awa étape ya mitano tozoloba ndenge nini en français 5 cinquième étape ce que toza na API et communication c'est-à-dire API et communication, oui. C'est-à-dire que tokomona eza na babiloko lokola ba REST API toza na GraphQL toza pe na ba WebSocket ba temps réel WebSocket eza ba temps réel communication en temps réel. Donc oyo eza pe babiloko important ntango tolobaki API tolobaki makambo tolobelaki mingi API siko API eza pe na ba différents étapes différentes sortes nango toza na ba REST API toza na GraphQL toza pe na ba WebSocket yango tu eza ba API. Siko 6e étape pe essentielle eza ba outils essentiels ya kosalela en tant que full stack développeur oza na babiloko lokola ba Git and the GitHub, GitLab and the Gitbucket oyo eza babiloko oyo ya kosalisa ezosalisa yo mpona kokommunike kocollaborer na bandeko mosusu en tant que développeur tokomona pe babiloko tu oyo. Donc si vous avez besoin de quelque chose otiki kaka message osali bacommentaire directement tokorépondre yo. Toza pe na babiloko mosusu koyeba eza ba Linux command shell tokomona yango command shell eza na ba CI epi toza ba CI epi na CD toza na ba Jenkins, GitHub, Action, GitLab, CI oyo biloko tu oyo tokomona yango. 7e étape eza ba déploiement et puis cloud déploiement c'est-à-dire que comment soko créer application na yo comment on déployer yango na ba cloud cloud serveur cloud nayebi comment on appelle ça en français cloud serveur c'est-à-dire que ba serveur eza kaka likolo awa lokola banini ya bambula comment tobenga yango je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Donc ba cloud server babiloko moko ya bongo siko tokozala okomona pe babiloko lokola ba Vercel ba Netfly ba Heroku et puis très important ekozala ba AWS bien AWS Amazon Web Server ba Google Cloud na ba Azure biloko tu okomona yango donc eza important soki en tant que full stack développeur. 8e étape sikoyo kozala na compétence avancée test banda kosala il faut oyeba déjà kosala batest test itinéraire test unitaire et intégration. Donc koteste ba application après créer tester yango puis kotinda kozala pe ba sécurité web sécurité wana il faut kotisa oyeba de makambo ba logique moko ya sécurité ya base ya ba web ba application na yo ozo créer ba biloko moko ya bongo et puis ba structure architecture et microservice monolith serverless babiloko moko ya bongo et puis nakanisi wana nde ya suka. Donc oyo nde likolo wana tomoni balangage oyo eza important mpona yo koyeba et puis oyo etikali balangage esukeli awa oyo etikali d'abord oyo etikali ekozala très facile parce que mingi ntango ozoyeba déjà ozoyokola langage awa bamosusu wana ekobanda koya déjà automatiquement ntango ozoyekola déjà balangage awa ba API
okobanda kosalela yango directement, okobanda kosalela directement ba GitHub, ba command line okobanda kosalela yango. Donc emitungisa yo te kozala na kobanga te, zala na yo na mwa assurance ke donc soki osabone déjà awa donc chaque fois oza koyoka eloko te, otiki message ou bien otindeli biso message, donc bacommentaire ekozala na lingala na ndenge ke ocomprendre facilement. eloko moko te etungisa yo te ke makambo tu ezala vraiment polele. Bon, nakanisi déjà ke tosukeli déjà awa normalement tokoki kosala video mosusu mpona koexplike yo ba API. Bon, nakanisi awa ke ocomprendre déjà API oyo tokoki kokende tokozongela deja makambo tobanda kotanga deja bamakambo lokola etali directement ba back-end, c'est-à-dire que komona ba back-end kocreye mpe ba video mosusu ya ba framework ndenge tolobaki ya ba framework epuis kocreye ba video mosusu ata ya ba Python. Ok mes chers amis, comme on a Shaban Moussamba, ceux qui osent monter à Sika et qui ont osé abonner, abonnez-vous et partagez la vidéo avec les autres pour et comme là, battre belé, tout mon ami.